La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour à tout le monde, bonjour Bandeko Bolandarabiso, salut à tous les abonnés de Irsil Botelwa TV. Bandeko nanga likambaliwa ya Madame Elombe, en tout cas, ma révélation ebimi ebele na otie la bino vidéo moko ya mukie avant to banda nanu analyse na biso na otie la bino vidéo moko ya mukie après tokoyoka mama Elombe akufi na nini au juste. Balobi liwa na ye eza na sima ya gouvernement par rapport ya vidéo o asalaki pona kokumisa mutamba pona kolubila makambo ya mutamba na kati ya salle de classe. Alors, Madame Elombe tangazalaki déjà na bon moi na école wana ici ba suspendaki ye par rapport ya vidéo o ya salaki pona makambu ya mutamba. En tout cas na vidéo o toye to salela bino mwa ba détail to pesa bino vraiment ba détail ebele concernant liwa ya Madame Elombe. Na toti la bino vidéo moko bolanda et pa wapi o makambu e bandaki. Donc après kaka vidéo wana nde makambu nyonso ebandaki na vina ye. Bino mo boyebi tolobaka toujours mutu tango aza na bon moi bamakambu musu ebimaka te mais soki mutu akufi bomonaka bamakambu ekomaka kobima ebele penza. Alors bango moko pe côté ya famille eza mwa bulu yeke parce que na famille na bango mutu mususu abimi na internet alobi ke mwa na bango akufi na mbasu te batielaki akufi pe na poison te azalaki pe na mbasu te. Koto ndeko musu amati na live alobi ke non akufi na poison azalaki na mbasu. Donc bango moko pe na famille en tout cas bazo bimisa vraiment cause ya liwa te bandeko musu bazo bomba musu bazo bimisa ndenge na bango musu bazo bimisa na lolenge na bango te. Alors moko ya ba camarade na ye moko ya ba camarade o bazalaki penza o bazalaki penza bien o bazalaki penza ba camarade makasi o bazalaki penza. Alors yende aye koloba makambu ebele concernant liwa ya Madame Elombe. Alors la famille sans plus tarder na otie la bino mwa vidéo moko mukie tolanda vidéo wana penza na boke binyoso après to continuer analyse na biso kaka ndenge ezalaka. Na sengi na bino soki eza mbala ya liboso au côté de Irsil Botelwa TV, en tout cas, au s'abonner, commenter, liker, partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager biso na Messenger. Donc, meka penza ko partager partout, nzambalola ako pambola bino. Eza pasi pona marambo elekaka na mboka na biso, eza vraiment pasi. Donc, nzambe kaka a sala po eza pasi. Alors tolanda après tozon asima. Mamae 2024 Gafker to yelibino solution. Bon ba problème ya
trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana. Ebongo oyo etali si ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Donc la famille vidéo au bouti komona selon l'information selon ba makambo tozoyoka que vidéo au bouti komona yango nde eza base ya makambo nyonso. Vidéo oyo nde elukelaki Madame Elombe makambo. À travers vidéo oyo onototie la bino Madame Elombe azwaki déjà suspension na école car rapona vidéo o balobi selon la loi ya bango ya maramuna bango ya barotangisa. Donc selon loi jamais koyi ma politique na école ndenge batu balobi totangi pe na ba commentaire batu balobi toujours bongo. Alors Madame Elombe déjà azalaki déjà menacé selon l'information noti que la bino ba vidéo bokoyo kapen de konaya mobali ndenga koloba noti la bino ba vidéo bientôt. Donc Madame Elombe ba komaki déjà ko menacer ye na ba message ba blog mo ebele à travers ka vidéo wana. À travers vidéo o Madame Elombe salaki pona ndeko na biso Mutamba vidéo wana nde yango Madame Elombe azwaki penza ba menace azwaki suspension na école ba komaki kolandela ye kaka pona vidéo wana. Alors Madame Elombe abandaki kosolola na mutu na ba audio wana nde yango etamboli ba audio wana nde yango ba proche ba bimisi pona kotalisa na bato ke gouvernement azana sima ya makambo. Alors toyebite est-ce que makambo wana eza solo to eza lukuta ezaka pasi la famille ezaka pasi liwe ya mwasi onga na lobaki liwe ya mwasi oyo eza clarté liwe ya mwana mwasi oyo eza clarté bana ba uto zonga classe awa na 9e mois awa na septembre awa Madame Elombe atangisi pendant 2 semaines ayo ko ya maladie pendant 2 semaines tant que classe après 2 semaines pardon après 2 semaines tant classe ezongi bato bozolo bakeno sous les kauka tanka sous les kauka yeko tia couleur nde Madame Elombe koyi malade sous les kauka ataki couleur na école o Madame Elombe bande kotangisa sous les kauka ataki couleur na école a yolo avant bana bakende congé na congé tant bana bake congé avant bana bazonga classe nde sule kauka ayaki kotia couleur na école sule kauka atie couleur na école te tangu bana bazongi classe ataki couleur avant bana bazonga classe à travers Madame Elombe nde sule kauka asalaki descente na école ayaki kotia couleur na école à travers Madame Elombe nde école wana ezumwa bata kosunga bango école wana tomonaki na ba mama Denise Nyankiru baniataki na école wana kaka à travers Madame Elombe. Alors système na ye ya kotangisa stratégie na ye nde esalaki bana bakoma ebele na école oya bande kotangisa stratégie na ye nde esalaki gouvernement a visité école ya bande kotangisa stratégie na ye nde esalaki ke même babe d'achou baya kokabola ba fourniture baya kokabola ba biloko ya classe baya kokabola babiloko nyonso ya rentrée scolaire et pas ya bana oyo batangaka na école wana na si boyokaki témoignage ya ba mama o batekaka libanda ya école na si boyokaki ndenge ba mama batémoignaki bolamu ya Mama Elombe. Donc à travers sur les kauka à travers Mama Elombe sur les kauka yaki kokabola pe ba biloko ya classe à travers Mama Elombe tomonaki pe nani tomonaki
Abeda Chou ayaki kokabola biloko à rentrée scolaire. Donc mama oyo bozomona elombe azali jeune fille, azali mwana muke ya 28 ans, mais mission na ye nzamba tindaki ye na enseignement akokisi yango, asilisi yango te, malgré monde na biso ba africain tolinga komona muta malamu te, biso ba africain tozalaka wana pona kokata mutu vie, soki muta osala malamu toye na courte joie pona kokata ye bomoi. Nzamba tindaki ye na ekole wana ya yolo po atombola ekole wana. Selon l'information, Madame Elombe atangaka na ekole wana ntango ezalaki nanu EP, atangaki pe na ekole wana. Aza mwana oyo abimeli na ekole wana, alors aye pe na ekole wana po apesa meilleur na ye. Lelo à travers Madame Elombe tomoni vidéo moko zo circuler depuis tongo vidéo wana zo circuler na TikTok ya papa moko azo tangisa pe azo bina azo copier lokola Mama Elombe ndenge abandaki kosala. Alors la famille nanti que la bino tolanda vidéo o bazo expliquer biso yango très bien que ça à travers Mutamba ndenge ba saboter Mama Elombe nde basalié. Si réellement makambo bazo loba eza ya solo que à travers Mutamba nde basalié boué ba koka pe kotika ye ba longoli musala batiki avanja ke luka musala na école mususu. Tango déjà école suspenda qui est pour la vidéo wana et peut-être ya yeba quitter. Peut-être yeba quitter. Alobi na bara baloba que je suis Mutamba, peut-être ayeba quitter. Elle a fait ça pour soutenir Constant Mutamba. Ayeba quitter que marambo wana koke ko memango na marambo ya école itende bato bazoloba que non, fallait pas omoni na déontologie na bango babilo kwane le kakate. Et na mutu muso ayeba kina ete. Ayeba quitter. Est-ce que yangonde kotinda babo maye? Est-ce que yangonde kotinda babo misa Madame Elombe? Est-ce que yangonde kotinda penza batela eloko mabe akufa na ye kaka? Donc makambu eza vraiment ebele obuko iko imaginer te. Et puis si pasi na mitema ya batu. Et puis si pasi madame o aningisi monde entier. Apesi vraiment pasi na mitema ya batu ebele. Batu balingaki ye par rapport à la stratégie oyo ayaki nango. Alors ce que ça que likambo wana euti na gouvernement en tout cas et au pesa pasi. Ce que ça que pour Madame Elombe ya kolobela mamba Mutamba bato bele to moni ba soutenaki Mutamba. Bato bele pasteur nanyo muku nazalaki wana. Ba pasteur walesa bazalaki wana batu ebele tellement ba soutenaki Mutamba. Mais ce que ça que non maramba ya politique ekotaka na école te ke ye alekaki ndelu alekaki ba limite mais il fallait ba benga ye ba vandisa ye nde ba pesa ke déjà suspension na école ba sola na ye na kimia. Mais makambu ya Elombe eza makambu moko ekoti batu ebele. Ekoti batu ebele batu bayokeli ye motema mabe par rapport ya lolenge na ye ya kozalela par rapport ya stratégie na ye nde batu bayokeli ye motema mabe eza pasi pe mawala famille sans plus tarder na tikela bino tolanda nanu ba vidéo yango o bazo ko expliquer makambu vraiment o elekaki makambu ya Constant Mutamba ndeko koti na chaîne na biso so ezambala liboso au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Partager sur Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, nzambalola pambola bino. Aimez la vidéo ou partager partout na bandeko et aux amalam tolanda. Vidéo na ye, ba koma ko menacer o achaki pona ba Constant Mutamba. Ayo ko na maladie o tindele nga photo que j'ai insisté, ayi bisanga so nini, elle me répondait pas. Mais na ba photo ton atala qui quand j'ai crié Madame Elombe azalaki méconnaissable na elongi na maboko ti na makolo bonga bo reconnaître a été raison pour laquelle en résumé pour la koloba non quand j'ai vu toutes ces choses là j'ai compris que d'une part et la pression au gouvernement comment ça la madame Oyo la grande majeure est partie au memine de kuna n'a pas si peu na koufana c'est la menace au comment il faut recevoir c'est vraiment parce qu'elle était vraiment menacée notre que ça déjà battu audio awa raison pour laquelle je vous dis elle était vraiment menacée elle était cherchée bande ko louké par bato aner
je vous l'ai dit la vérité. Dans un preuve, elle n'insistait pas de me parler. Elle avait désactivé son numéro principal au Boyebi. Elle parlait de... Elle me contactait par le numéro de son ami Sopokomone Fallon. Azala qui menaçait ma casse. Bon. Bato Baye Nassima, n'a que Sabino vidéo. Audio. Alors, bonjour, j'espère que tu vas bien. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si je t'appelle, tu ne réponds pas. Bon, ce n'est pas grave. Je voulais seulement te dire de ne pas parler de ma vidéo sur les réseaux déjà. De laisser. Donc, il faut laisser ici entre les mains des avocats et on va voir comment est-ce qu'on va terminer ce dossier. Donc, je t'appelle pour te dire de ne pas en parler, quoi. Merci. Donc voilà, ça c'est l'audio. Il y a plusieurs. Hein. Parce que donc voilà. Naté audio on a tout simplement parce que eza audio on a été bandé qu'on discuter parce que j'ai insisté na IBC Bonnette sort de ce pays. Bima makambe komi bien té. J'ai insisté, on a disputé. Bima, il faut dans l'oba, tikela l'oba, tout ça la pression, tout dénoncer avec tout le monde, tout chango sur le, comment, la toile, sur les réseaux sociaux, pour qu'on protège, mais aboyi. Elle a insisté, aboyi, j'ai juste respecté sa volonté. Ok? Non, bon, ok, n'a autant à combat Amina été, mais Amina aye bien, parce qu'on a parlé, j'ai parlé avec les numéros de téléphone, oh, à Bengeleng, attends, à Kimi, parce qu'à Wanda, ne suis pas n'a été. Madame Bonnette, Anda vanda soit pas na été. Azala qui poursuivi à comment que vanda yakubatama. Bato aner banda ko lukisaye. Azala qui menacé. Elle était suspendue, elle prenait plus son salaire pour votre information. Elle a galéré, elle a souffert dans le silence. Mais elle n'a pas voulu batbaye bayango. Elle a souffert. N'a pas siwana. Titan azobelana, elle souffrait moralement et Azala qui zéro. Elle était poursuivie par Aner. Tant qu'elle sali vidéo à Constant Moutamba. Vidéo Oyo. A posté on a page n'a été Moutou. A vu vidéo n'a que posté na page nae. Et Lukeli Madame Bonnette Makambo. Ministre et enseignement. Oyo. Ministre enseignement a suspendre aye. Babé autant que ça soubanate a bengingaï. Ebsinga Junior. Quand elle m'a appelé sur l'appel vidéo, elle plairait. Na solane boazo lila. Ebsinga Junior. Na rosuka wapi. Na mesa na bana nanga, on m'a suspendu pour la vidéo boy. Et 2 jours après, il y a un document à Aner, au ba convoqué qui est parce que elle était poursuivie avec Junior na Kimindaku. Na removan de siga mutu boy koye bisa mutute habitala. Na gangi na bi e onzambe. C'est quoi? Parce que na ne ko reconnaître était Miss Elonge Vimbi, Mabok Vimbi, Namakule Vimbi. Elle ne parlait plus. Elle m'écrivait juste par des messages parce qu'elle n'arrivait plus à parler. La pression morale, il y a le gouvernement bazolandaye, salaire, elle ne touchait plus. Azaki na vie na confort. Na maladie essuyé, de konanga obikate. Na repère ça nos documents si vous voulez, je vais les mettre, j'ai tout ça. Nazan ba capture awa, si vous voulez bien. J'en ai ici. Na transféré en awa, nazan tous les captures, j'ai des messages ici. Je n'en attends que la bino documents moi. Alors. Je vais mettre ça demain parce que tu vois. Attendengai document, abisingai. C'est triste pour ces pays. Hein. Raison pour laquelle je suis en train d'insister. Ministre enseignement, ozamu kielo gamu seleke tewana. Ministre enseignement. Soki biso batamoki tokoki ko futi saote. Nzambe ako futayo. Ministre enseignement, nalobi bien. Ngai junior nazolo bayango ministre enseignement. Yo muto kotisa ki Madame Bonnette Ndaku. Na ebite ce ordre zo ke pa et a faute na ngaité. Na ebite ce ordre zo ke pa ya nani. Mais j'ai suivi cette histoire à la loupe. Je connais bien cette histoire parce que yemo ka bande ko fienga ba secret na yande ko fienga ba démarche tout ne bande ko lika. Elle m'a parlé de tout. OK? Comme on a yé soki malu na ebite ce combo na nani. Muto tout na nga ba preuve. J'ai des preuves, moi je suis pas un récupérateur des informations. Hein? Bon, ça n'a la photo, hein? Photo comme ça, de la bino.
Attendez 10 secondes. Alors, ça, ce sont des captures. Bien. Il faut qu'il y ait un post parce que bien, ça, ce sont des conversations. Je ne sais pas si ça se voit bien. En tout cas, dans les conversations, rappelle-moi si c'est possible parce que c'est urgent, c'est bonnette. Là, tant à Kimi première fois, à Kimi, tant comme au Lukisaye, ça se voit pas bien, ça sert à rien en fait de vous montrer en fait. C'est juste que je vais poster ça, parce que ça sert à rien de cacher ça, parce que la concernante Siakoufi, elle insistait tellement dans le Belangote, Navanda qui suit, n'a habité un moment dans la Moniango, je me sens en fait naoki pasi na monde tina bomba lika moko boy tam susu na lobela ki ngonde pe bisonio so ba kongo to zara songi to ko ga tam susu ko trouver solution pour ndeko tam susu nde to songi na biso boy ba congolais si on parlait de ça to ko tchata mo songi moko boy ça pouvait être magamususu mais na aibi singai non. Donc voilà, ndeko na biso akufi soki Madame Bonnet andimaki soki likambo eza ya solo Madame Bonnet soki andimaki balobela likambo na réseaux sociaux soki penza liwa na ye euti penza balobi ke ministre enseignement aza na kati ya likambo yo soki andimaki balancer eloko na réseaux sociaux mais tolingi tozwa solution. Là, na ebisi bino soki penza andima ki ba lancer likambo yo na réseaux sociaux, solution elingaki ezwama directement. Solution elingaki ezwama po population elingaki etelemela likambo yo, population elingaki eloba etelemela likambo oyo, en tout cas balinga basala ye mabete. Peut-être na moya lelo, mais aza na ye na bomoy. Peut-être na moya lelo aza na ye na bomoy. Peut-être na moya lelo alinga azala na ye na bomoy po population elinga kotelemela yango. Population elinga koloba bino mo bomoni na mamba mutamba ndenge population etelemaki ndenge batu balobelaki vraiment likambo yango. Donc ndenge azalaki déjà suspendu na direction ya école. Ndenga komaki déjà recherché na service suite kaka ya courte vidéo ou alobelaki pona mamba mutamba eza déjà signe moko ya mabe. Ndenge déjà aner komaki koluka ye eza déjà signe moko ya mabe. Problème ezalaki te ata soutenaki mutamba. Problème ezalaki te. Mais balingaki kaka balobela ye bakomaki kaka ko coincer ye par rapport à la stratégie na ye nandenga ye banaki stratégie o ayaki nango surtout na makambo ya enseignement eza vraiment passé. Bato bazo détourner mbongo na politique na l'état na biso wana baza protéger. Mais bato ba sala pour que mboke avance. Bangonde bakomi ba coupable. Bangonde bakomi ba coupable. Mais vidéo alobela ki mamba mutamba, alobela ki yango pona jeunesse. Alobela ki yango pona jeunesse. Pour mutamba za jeune. Mais lelo e créé ba makambo ebele. Lelo ba makambo komi ebele. Eza vraiment passé. Molimo nepe mana kimia. Molimo na ye vraiment epe mana kimia. Ba maladi ekoma ki ebele. O batu musu bazo yebate. O ti lelo batu bazo confondre. O batu musu bazo bango moko na famille mutu musu aye alobi mbasu. Mutu musu aye alobi mbasu te. Mutu musu aye maladi yango ezaki mystique. Mutu musu aye boye. Mutu musu donc eza kaka pasi pema. En tout cas, ata to lobi, ata to gangi, ata to bambani na se nyonso to kosala na minute oyo mutu deja aza lisusu na bomoi te. Donc ata to bambani, ata to sali nyonso aza lisusu na bomoi te esi atiki biso molimo na ye epema na kimia. Tomoni
même ministre a remplacé qui Constant Mutamba Ninde Eliezer Tomoni a commis il y a 3 jours seulement que oyaki na bureau nanga na chaise roulante. Donc tant balobi ka koma ki déjà ko tambola na chaise roulante, c'est-à-dire eloko moko déjà ki ko marcher te. Eloko moko zaki déjà ko marcher te. Donc nzamba lola ayamba mulimo na ye na kimia. Nzamba za de longo na ye. Azaki mutu moko malamu pona bana. Azaki vraiment mutu moko malamu atangisaki bana na ye na bolingo nyonso. Asalaki musala na ye na bolingo nyonso. Alors lelo nzamba a décidé azwa mulimo na ye, alors apema na kimia, courage na famille, courage na bana classe, courage na ba connaissance, courage vraiment na bandeko nyonso, c'est ça la vie. Donc c'est ça la vie, tozana mamba olobate, nzambe yemoko ayebi yemoko mupesi, mettre en temps pe à circonstance, yemoko apesaka, yemoko pas zui. Donc tozana mamba olobate, nzambe karanda yebi vrai liwa oyo euti wapi. Nga alobaka toujours, obomi muninga yopo kutika na oli bendete. Obomi muninga yopo kutika ali bendete. Alors, nzambe nde ayebi, mettre à temps et circonstance yenda ayebi. Repose en paix, Madame Elombe. Tanga zaki na bomo ya luka ki ba soutien ezaki te. Mais tango akufi boye, nde boromona siko gouvernement ko ya ko liwa oyo, ajou yango alati yango, ekomi basala boye. Eza pasi. Mitema na biso ya kozoka pona liwa ya Madame Elombe. Tuzana mambo salate. Nzambe nda yebi. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, partagez sur Messenger, partagez sur WhatsApp. Nzambalula pambola bino tokutani, à la prochaine. Bye. Vio naye bakoma ko menacer o achaki pona ba Constant Mutamba. Ayo ko na maladie atindele nga photo que j'ai insisté, ayi bisanga soki zanini, elle me répondait pas. Mais na ba photo ton atala qui quand j'ai crié, Madame Elombe azalaki méconnaissable. Na elongi na maboko ti na makolo bonga bo reconnaître a été. Raison pour laquelle on a résumé pour la koloba non, quand j'ai vu toutes ces choses là, j'ai compris que d'une part, ils ont pression au gouvernement comme ça la Madame Oyo. La grande majeure est partie au mimine de kuna n'a pas sipé na koufana. C'est la menace au comment il faut recevoir. C'est vraiment parce qu'elle était vraiment menacée. Notre que ça déjà battu audio awa, raison pour laquelle je vous dis, elle était vraiment menacée. Elle était cherchée bande ko louké pas bato aner. Je vous l'ai dit la vérité. Dans un preuve, elle n'insistait pas de me parler. Elle avait désactivé son numéro principal au Boyebi. Elle me contactait par le numéro de son ami Sopokomuna et Fallon. Azala qui menaçait ma casse. Bon. Bato baye nasima, na sabino vidéo. Audio. Alors, bonjour, j'espère que tu vas bien. En fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Si je t'appelle, tu ne réponds pas. Bon, ce n'est pas grave. J'ai voulu seulement te dire de ne pas parler de ma vidéo sur les réseaux déjà. De laisser. Donc, il faut laisser ici entre les mains des avocats et on va voir comment est-ce que on va terminer ce dossier. Donc, je t'appelle pour te dire de ne pas en parler, quoi. Merci. Donc voilà, ça c'est l'audio. Il y a plusieurs. Hein. Parce que donc voilà. Natie audio on a tout simplement parce que eza audio on a été bandé ko discuter parce que j'ai insisté na ibisi Bonnette sort de ce pays. Bima makambe komi bien té. J'ai insisté, on a disputé. Bima il faut na loba tikela ngana loba to ça la pression to dénoncer avec tout le monde to chango sur le comment la toile sur les réseaux sociaux pour qu'on protéger mais aboyi. Elle a insisté aboyi, j'ai juste respecté sa volonté. OK? Non, bon, ok, n'a autant à combat Aminaye, mais Aminaye, ayebi bien, parce qu'on a parlé, j'ai parlé avec les numéros de téléphone, oh, Bengeleng attend à Kimi, parce qu'à Wanova n'a pas naïté. Madame Bonnette,
anda ovanda so epa na ye te azalaki poursuivi akoma ekovanda ya kobatama bato ya aner banda ekolukisa ye azalaki menacé. Elle était suspendue, elle prenait plus son salaire pour votre information. Elle a galéré, elle a souffert dans le silence. Mais elle n'a pas voulu batbaye bayango. Elle a souffert. N'a pas siwana. Titan Azobelana, elle souffrait moralement et elle a zéro. Elle était poursuivie par Aner. Tant elle sali vidéo à Constant Moutamba. Vidéo oyo a posté na page na été Moutou azu vidéo na ke posté na page na e et lukeli madame Bonette Makambo. Ministre d'enseignement oyo ministre enseignement a suspendre ye ba bien autant que ça soubanate a bengi ngai. Ebsinga Junior quand elle m'a appelé sur l'appel vidéo, elle plairait. Na solane boazo lela Ebsinga Junior na rosuka wapi na mesana bana nanga on m'a suspendu pour la vidéo boy. Et 2 jours après atindelinga document ya Aner o ba convoqué qui est parce que elle était poursuivie Ebsinga Junior na Kimindaku. Na removant les siga mutu boy koyebisa mutu te. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.